Mbote lisusu na balandi ya Bongania Média comme partout Bozolanda Bisso, c'est toujours votre humble servante Karine Zawadi, hein? Autrement dit la reine des Sorois. Donc nazali suswana nazo yambela bino toujours ba invité na bino. Merci à toi papa Apo Bongania na Canada place Zolanda émission na Bisso, Pelissa Lokito. Merci à toi aussi Dimitri Bongania pour na ba image. Na pesusu merci na batu tout au basutenaka émission na Bisso, Pelissa Lokito. Vraiment ba merci ebele. Merci à toi maître Pasco Tabalo na kati États-Unis, jusqu'à Ancholi na kati à Londres. Vraiment bambo tebele. Merci pour na kozala toujours branché et connecté. Na yambeli bino lelo ba jeune talent na Bisso na kati mboka na Bisso RDC. Na kotanga kombo la bango te mais bango moko ba ko se présenter. Na koyambela bino bango bonjour. Bonjour. Kombo na di? Bon, les jumeaux congolais. Les jumeaux congolais. En tout cas, les jumeaux congolais là qui signent. Les jumeaux ya mapasa ati. Pas mapasa. C'est ndé boza ba mapasa ya solo to ezana oka kombo ka boniki. Ya mapasa solo. Papa moko maman. Ouais. Trop si. Trop si. En tout cas, balobi bango baza ba jumeaux congolais, mais à part les jumeaux, donc attends nzela soko les les jumeaux. Les jumeaux va ndia ngwana. Kombo papa maman, to yebi ke boza ba jumeaux, mais tant ba boti de ya bino bon boza ba jumeaux, mais kombo penza. Kombo papa tant bota ki na maman ba yebi ke te ezaki. Bon, Hervé na Xavier. Et Hervé Nadia. Xavier. Ok, papa yope kombo malgré que les jumeaux mais quand même kombo. Ah bon, les jumeaux vraiment kombo on a déjà privilégié par rapport au pays ba P-Square. Ba mituno c'est biga P-Square. Ba kombo ba découvrir na bango. Ba kombo la biso mais vraiment ça privilégié ça les jumeaux congolais. C'est ça. Il y a un débat qui a vraiment mutuna bango so moni wana les jumeaux congolais. Wana wera. Wana fali mais ça na ba kombo. Tu ko découvrir les lots. Mais tant ba bima tu wana wera son. Wana P-Square. Après tu ko découvrir P-Square comme les alaka intel. Ba jumeaux congolais pe fur et à mesure tant ba zo bima ba ko découvrir. Jumeaux wana mususu comme les alaka intel, jumeaux wana mususu intel. C'est ça. Pour le moment so de binga comme la ngabo yebo. To cha bango ba kombo ebele na mutu. Oza privilégié ba kanga ba cha na mutu na bango evanda eza les jumeaux congolais. Dr Claude Pilipili ya lobi ba jumeaux congolais ba uti wapi? Na orchestre nili na église nili et pas pasteur nili. Toza ba étudiant to ça la musique na biso to bimi biso moko dans les néa mais to ça la qui première featuring na déplique. Au PNZ Mbongo ils ont déjà na internet et na TVP banda ils ont les capés au titre la musique loquette puis tout ça linze mo mususu cris des enfants de la rue ils a ya ba orphelin auto encadré c'est ça tu vois loquette on a déjà ils ont un terrain ou comment ouais ils ont déjà na bima déjà kala ba moi ils ont déjà na YouTube so betika ko zongo na TVP zoleka déjà ba CDP zali mutako za na posta na ngata yokana ndako. Bon pour le moment nous ba CD to bimicité puisque tous on a besoin to bimicé un maxi single quoi et bima nyos mais yango za égal quoi clip promotionnel quoi. Ok, Hervé na yebité état que les jeunes talents parce que boye beaucoup de vraiment pena ba jeune talenté boza ba ancien talent non ba ancien talent peut-être tout ça ba artiste auto to bimi to sa carrière solo bobimi sika hein na combien d'années bon tout ça jeune talenté tout ça ba artiste tout ça carrière solo ok c'est-à-dire tant au sel de featuring na déplique au sali na le featuring à concert na maman Micheline Chabani au sali featuring à concert na maman Godé Bondembe au ça la featuring na frère José Ndita na concert c'est-à-dire aux jeunes talentés ba jeune talent baza bazo débriller mais biso toza déjà auto baiser carrière solo tout ça la carrière solo c'est ça mais tant on a mona ki na ba affiche ba jeune talent ya vient na ngai Serge Kaembe na mona ki pe ba jumeaux non ils ont jeune talent ils ont génération nouvelle génération c'est-à-dire tous ça nouvelle génération de ils ont non peuplement boyasika c'est pas que non ba jeune talent ils ont pepesika parce que loko ils ont pepesika et loko nini asika obo memeli biso na kati ya kin na kati ya RDC. Bon pour le moment
ndeti biso particularité na biso ba jumeau eza ko encadrer ba orphelin ko yemba ba droit ya bana eza na ba mission na biso déjà ba bimi liboso tamusu baza pe na likanisi wana te ya ko yemba ba droit ya bana ya ba orphelin mais les jumeaux congolais ba yena yango ozomona ke to yena innovation ya concert SOS orphelin ozomona ke to betaki na mama Chabani na mama Godé lelo tozana José Ndita na frère José Ndita c'est-à-dire quoi to yena innovation moko ya SOS orphelin mwana ya orphelin enfant de la rue azana droit ya ko vivre mais bato bakoko yemba ba biloko bana na balelaka bato nyonso bayoka yango na ba ba tete osimba bango te basaba ndoki te na kabela ete mais les jumeaux aye azo kolia na bana wana azo siemba na bana wana azo bimisa ba talent bana na basana ngo ba yemba na miso bato c'est-à-dire ça eloko asika pito yena. Est-ce que loko ba c'est la question? Bon, yango wana kaka nde ba innovation te nango donc tout ça plus basé côté ba orphelin quoi. Donc tout linto bimisa vraiment ba pasi na bango ba tunsupe bana ba mbongo ah moni mais bazo attendre ya ko aider te donc à penser même pas na biloko wana. Tandis qu'il y a des enfants qui souffrent bana na sote ba condition de vie baza nango eza ya tellement bien te. Biso to moi temps ya passer na bango. Alors pourquoi pas en tant que des artistes tout côté la musique pourquoi ba nyonso boyamba tout ça ka carrière tout ça la toyemba pourquoi pas ko ya pene loma boyasika pourquoi pas ko bimisa pe wa makamu na bango oza kuna e bima bato ba mona yango et puis il y a des gens qui peuvent les aider de makambo biso to yango premièrement yango tout ça basé sur les orphelins donc bimisa ba souci na bango ko talisa bato ba droit na bango le quoi concert auto préparer au beta ya journée mondiale de l'enfance. Donc hôtel ça ba droit na bango ba besoin na bango ba tumokili yoka. Mais finalement nazo comprendre te bozo pesa biso vraiment position fixée. Pour quelque part na moni ke bosali featuring na déplique état que musicien profane quelque part na moni sou bosali do ba featuring na ba mama Micheline c'est maman Micheline ba alors mbongo ba José Nzita état que ba musicien religieuse mais position na bino vraiment eza nini malgré que boye pona ko soutenir ba orphelin mais position fixe na bino. Non omoni c'est quoi biso to na ina to tanga musique to ça la musique ya recherche to zo beta musique to ça ba chrétien to sambela tu vois to ça ba chrétien to sambela to ça na église to zo sambela mais ba fitiri to ça na déplique et ça ba biloko ya ko ezala qui passer comprendre. Mais pour le moment, tout ça basé na kusala vraiment musique oyo, ils a ko déclarer ba droit ya bana. Alors que Bible ndezo le baké, Nzambe aza papa ya ba orphelin. On se comprend. Bible zo le ba, o azo pesa loboko na orphelin, azo defisa Nzambe. O nyonso aidaka orphelin na ka ya problème, Nzambe a ko se souvenir na ye. Sotanya je crois na Psaume 41:1. On se comprend. Et ça c'est-à-dire biso to monique bana wana ya orphelin toko mema bango te na musique moko boyi c'est-à-dire to kotisa bango na basa la musique moko boyi o eza éducatif soit soka za na penser musique moko boyi neti musique yo bonga bo mema biso na loketo do bo mona ke ko éduquer nango ba orphelin te yango bozongi na musique yo boza. Bon chaque chose a son temps Bible le bien chaque chose a son temps et en temps ko lela ils en temps ko sepela ils en temps ko lia ils en temps ope mutazana na besoin mais la kuka et après en temps mutazana na besoin amela lotoko to moni même la Bible zo ba Jésus a qui na fête masanga isili Maria ya ebisi masanga isili abongola ima eko masanga bato ba meli na fête tu vois ils en ngo que to ko yemba na biso loketo wana mais ils en ngo ba ils en nzembo passer peut-être on se attend ya ba orphelin c'est-à-dire cris des enfants de la rue ils en nzembo ça déjà na bimi déjà cris des enfants de la rue et sika auto déclarer ba droit ya bana so ba to découvrir nzembo wana ils très bien ils en nzembo mo to yembi pour na ba orphelin sida ba to découvrir ngo pe lisusu ils en nzembo tout ça ba nzembo belo ba to découvrir. Est-ce que ba nzembo ngo biso pe to ki koyoka ngo mwandam? Ouais ils allaient déjà. OK merci tous à moi. Moi son wana totala ba mettre parce que tabalo balandango ba yoka nini o ba jimo congolais ba yenango. Toi mbango na a plateau OK. Suis un enfant comme tous les enfants du monde. Nana Leli qui peut me tenir la main. Suis un enfant
comme tous les enfants du monde. Naina Leli, qui peut me tenir la main. Oui, que déjà. Non, et ça, biloko eza ebele, détails, on a sauté aux internet. Tu boy, un moment tu flasher. En tout flasher ce qu'on dit au Ndiye msusu sunga sunga oh sunga etikengo ya mawa ebongi na biso sunga zalata na motema solo ya mawa ya ekelamu oyo. En tout cas, merci, merci Dr Claude de Pilipili, ya Willy, donc makambu eze belé vraiment bajimo congolais bango yeyo maître Pasco Tabalo papa po bonganya bajimo congolais bango yeyo vraiment sunga baza vraiment ba jeune oyo baye penza na idée ya bien pona ko sunga ba orphelin o baza négligé hein comme quand nde baloba orphelin mo négligé do baye na idée wana ko sunga ba orphelin soki bino pe boko sunga pe bango et ça la paix bien nganga ko etike ba parents bakufa na sida batikanga ofele ye message tellement ebele vraiment la monique ba message na biso Christian Kachunga alobi te ba jimo bobomba anbo abi bobomba nanu ba Cordon Christian vraiment yo bongo na biso alobi yo bongo tika ba lo bango parce que to lobelango ka bange babi to loba o to loba te to loba kaka ya fo ba yemba ka po ba découvrir bango po exemple batu musu ba mona ka do ba s'intéressa ka ba côté mususu mais bazo bosa na pe ba côté mususu pe à gauche to droite bazali pe donc il faut to lobelango ya on a lobisco na initiative au bozui est-ce que ezana mutu moko o azo soutenir bino parce que idée au bozui eza penza makasi eza kilo bona mutu moko azo soutenir bino to ndi moi on soutenir biso à 100% le corps producteur azate c'est juste que peut-être ba aide ndi yara nango ya ba to parti par là bazaza na ba elo moko tout ça là isa ya nzambe alobi aza papa ya orphelin c'est-à-dire soutien la biso ya liboso za nzambe c'est lui nda koko toucher les sous zawadi na vandia abi na tele clip ba jimo ba imbeli ba orphelin isalenga ma toucher nga na zo pe ata moi $200 na bi ka opesa yango po yo na ebi yo kotoka ba pena na ba orphelin opesa pre ara ora obengi cordon Christian Kachunga azwa ope contribution na po ba orphelin ba ope bazana ndako ndeti papa ngama ope za orphelin négligé papa po bonganya papa po bonganya yepa koloba Karine zawadi nzemba ba orphelin to concert wana SOS orphelin naza beso pe ngai pe nasani na buka lipamboli na ngai parce que o tozolo ba eza lokola mabele moko ya malamu o muto ko lona po buka eza lokola levire soko tia yango na farine vimbi ya mwana ba orphelin soko zumbongo na o tie okubuka soko aider orphelin ozo aider directement Nzambe soko aider veuve ozo aider directement Nzambe opambola okoleka kutu mokilia soki adefiso mbongo $100 avec intérêt ça 50 ça 200 mais ce que yo déficit Nzambe Nzambe okozo c'est le combien en tout cas vraiment Nzambe asunga makambo eza elobata serpent de rail alobi makambo eza en tout cas vraiment na sepeli pona idée pe initiative au bozanango nalobi nazoninga kana tuna moi question moko de curiosité relation na bino na baninga na bino ba musicien ezandeli bon relation na biso eza très bien biso to kotoya na batu nyonso donc relation na biso avec les artistes ya nango bien normal to qui parle biso on appelle parfois beaucoup na ba comédien ouais pourquoi pas to coopérer na batu nyonso. Donc envers les artistes, toi na biso simple, mutinyo so wa approcher biso to solo na biso normal.
En tout cas, merci. Vision oyo boye nango donc objectif na bino eza nini? Bon, objectif na biso eza que ba ambition na biso tout ça nango ezala réaliser tout ça la lobby comme sous na centre moko ya munene pour na ko encadrer ba orphelin wana ba lelo ke to vandi tam sous to moni orpheline moko zo yemba lokwa Marie Misamu to moni orpheline moko zo yemba lokwa Laure Mbongo to moni orphelin moko zo yemba lokwa Mike Kalambai et c'est mon abiso to na souci bana wana vraiment ba talent na bango ezala découvrir ba yango tout ça na posa ba jimo lelo ba monata orphelina moko boye ezaya ba jimo les jumeaux congolais isala orphelina moko zo ko encadrer bana objectif na biso vraiment ezaya ngo mais est-ce que ba makambo to monango pe ebele o mona mutu boko boya bimi otengai na kozala boye na kosunga boye na kosala boye mais batu baye pe batie maboko lobi ekomi bien privé na ye moko azokipe susu ba orphelin wana te donc mystique ekomi bien na bino moko do ezalaki nango occasion pour na bino bo sa sortir na vie et comme on a occasion pour biso moto s'en sortir nango te pour premièrement auto sala o eza biso moko ya mbongo mutu te ya no ya volonté exemple on a bino moko parce que sponsor na na zo mité mais le temps qui a komonana et comme monana a contribuer il y a déjà nzela biso to tracer dans nzela pourquoi pas ni to katango tant que tu as 10 francs bien tu as 100 francs to kabola on a bango pourquoi pas le but on to ça 1000 francs to kabola on a bango to monani to perdre ni pourtant tu as 100 francs na biso na to liang on a bango le biso tu as 1000 francs to bo il na bango quoi waba makambo ne ça mais pas battu muto azo na ba ambition na sala te mais biso to bandi o sala ngono biso moko na ba propre moyen na biso de fois pour que petit boté mbongo na minerva ate to na nima boto ndo sa boto ke no to sisa na ba orphelin na bi kete no futa na ngai boso net que ingénieur Yannick pe aye pour soutenir ba orphelin au moni que lobby comme nango ote ba bien privé na biso mo ate que ko décourager te décourager comment va bien privé na biso te pour déjà dès le commencement ba nini ndako po etelema bien il faut une fondation ça la bien donc base na biso il y a déjà bien to construire déjà bien donc comme bien privé na biso monter ça pour intérêt na bango to préparer pe nini Congo lobit banana bazali lelo ba vanda na bongo ba mso ba koma na bango bongo mais so quand même bazu ba directive mo boye mon que lobi pe ba ça la bien donc et comme bien privé à biso monter. Ok, merci. Namoni que tu comme presque sous ka émission na biso. Question nanga sous que zakaka. Nege bozo sala ba featuring na ba kulutu na bino obokuta ki bango balor ba José Nzita. Est-ce que quand même peut bozo se retrouver dans ba concert au bozo beta ou soit que zaka dans cadre kaka que ya ONG bo soutenir ka ba orphelin. Bon, bah, concert en autobéta, ils ont SOS orphelin, ils ont un but à orphelin. Attends, ils ont combien de millions, ils ont pour orphelin. Oui, ils ont premièrement privilégié, ils ont privilégié pour Nabango. Donc il faut nous s'occuper de Nabango. T'as le quoi auto ko beta récemment ba na bazongi classe ba msusu bazongi te. Mon ba orphelin na bazonga été pour mutunyo sur un moment rentrée scolaire azala ki occupé dans c'est là-bas na rentrée scolaire. Parce que ba orphelin na nga c'est là-bas rentrée scolaire. Donc auto beta na concert auto so ki ndia ngona tuke na ngokuna ba on peut bazo moyen ba msusu bazonga ki ba msusu bazo ba kaye ba msusu baselebo ba msusu pe bazonga ki te pombongo ekokai na ngopete. Donc ezaka bongo. Ok, merci. Moi, Lilo Bakobak Césali, papa. Ouais, bon, bah concert wana ko se retrouver la biso makasi mingi za bénédiction en Zambie. Oui, parce que ndenge lobi azo pesa loboko na ba orphelin azo défis en Zambie, c'est-à-dire biso musalo to sala to zela lifuti pa Zambie. Tout ça na ba famille ti na 4e génération na biso ya koko na bango asunga ko orphelin moko boy. Nzamba kozwa mwana ngai apamboli po kaka tusunga ka orphelin. Ba jimo ba sala ka eloko o soutenir biso vraiment. Parce que musalo to sala ils a tellement makasi mingi na biso moto kokate. Bana na ba orphelin des fois tu kinda usaba repas di kere singa bino fubo somba basaka loso fubo somba madesu bosombi soso cuisse tout ba ji ba biloko wana to sala on a ba propre fort na biso
des fois pe ba bilamba rolata to ke to sombi to che eza na ba propre fort na biso to sala mais to na soutien te to so benga bato mi temba malamu o ba lingaka ko oze mbongo na bango te kaka sombi bato masanga ba betele maboko lobi se kwa kweli bato wana ba kanga maboko ba mo telela musika ta la viana akwea mais ba orphelin soko pesi bango e déficit nzambe nzamba ofongolo ba porte ya ebele puisque o mekapé ko bonga ba tous en besoin ba tunyonso o baza na pousser pour soutenir biso bana wana baya le 25 novembre tous en imika na victoire na Matonge tous en concert wana eza journée mondiale de la France eza journée où eza kaka moko na ne ba pesa bana ba déclarer ba droit na bango yango les jumeaux congolais comme les encadreurs qui tiraient des enfants orphelins tozwa ki likanisi ko organiser concert na José Nzita na frère na biso José Nzita ngai moseka boyibiye aza muto ayimbi banzembo ebele abeti muziki ebele boyoka frère José Nzita boyoka ba jimo boyoka ba orphelin de bayimba to bengi entrée za gratuit to te entrée libre mutu nyonso aya na porte za ouvert okota mutu akosenga eloko ezate to bengi population nyonso ya Changu Funa Lukunga Moamba biso tuto salana na imika eza place obunga te eza kaka na victoire soko mina victoire otali prince zo kende pongabi ozoko kita logo kende pa ya ndaku ya ancien président na biso Joseph omona na kaka na droite na yo soko uti kota victoire na droite na yo omona imika eza wana mutu nyonso ayebi yango na Matonge boya wana concert à partir de 14h to démarrer boya wana toza wana na pesi susu merci na député na biso ya Funa Roger Losala oyo azape moko ya partenaire oyo azotia loboko na concert oyo ya bajimo oyo pa soutenaka bajimo na pesi mbote na pesi mbote na fondation RB ya Roger Bandu depuis Kampala ya tinda kata na Kampala kuna atindi abengi Guy RB zwa tindela bajimo pour na concert ya tindaka azape partenaire na biso to pesi Dario RB Yannick RB to pesi pe bureau mobimba ya biso ya les jumeaux bambote belé to pesi bambote na batu nyonso balingaka biso to bengisi batu tout ba ko soutenir biso les 25 ministre ya genre enfants et à famille mama Safi bana na yo baleli eza concert pour na bana ya ko soutenir biso batu tout ya poto papa apo esika za na Canada soki pe to moni Canada tindi pe moi koli pona kopesa ba orphelin to ko sepela nzambe pe na lola a opambola cameraman opa filmaki film ya Maria yemta filmer film ya Marie tant Maria linga bota Jésus mutazoka ba image total ati lelo cameraman na biso Dimitri Bongaya Dimitri yende pe na muta filma meto lukaka nzamba sali ngolu a filmer ba jimo j'espère que image ne se pesa bien le wa film Yesu en tout cas merci makasi na ba tout au Rolanda biso papa apo Bonganya ya Willy ya Willy Matombi ya Willy Matondo Matombi ya Willy Matombi balobi ye nde ba jimo ba wasilisa bazaka pana ya pesa kasi na Dr Claude Pilipili kana ye silence Dr Claude Pilipili ba makabaka silence Pilipili ouais au souhaité jimo ya kabaka te ba mona ya kabaka akabi silence tambozo leka kabwe bo simba en tout cas merci na bango nyonso merci est-ce que ba jimo baza na place o batu ba ko zwa bango facilement ou bien numéro de téléphone ouais ko mbani na biso ezana oko zwa biso plus 243 90 207 43 53 plus 243 90 207 43 53 plus 243 97 552 44 00. Donc Facebook ou Internet, tout partout sur le Kibiso, au monde les jumeaux. Les jumeaux. Ouais, les jumeaux congolais officiels, au monde abisso na Facebook, au comme l'abisso, te répondre à l'abisso, donc tous les abissos actifs. Mais place fixe, vous répétez que vous faites quelque part, vous se répéter donc. Tu répètes na imika mais pour le moment tu répètes en coulisses na église na Yolo. Na église na Yolo. Ouais, après na église na Yolo. Église nini? Église na MPP. Pasteur na. Ya pasteur Christian.
Ok, merci, merci vraiment. Moi, Libanga, pour na fan na yo, o bazolanda. Ouais, pour nous, donc, total nini. Premièrement, non bien c'est non bateau. Toi, na to beta on en CT. Hein, journée zaka moko. Donc on bien une journée mondiale, et cette journée moko kaka na année mobimba. O ba pesi bana. Donc ils allaient le 20 novembre. Donc chaque le 20 novembre, il y a année mobimba. Des journées moko ils allaient réserver pour na bana. Donc journée on a oh ba parents ba vandara ba zoyoka ba besoin ba donc na banda kunyo so donc le za journée les journée ma o bana ba mo ba konzaka. Est-ce que ba orphelin na place bazana na ngo yoke la bon. Ndio on a biso to journée wana. Donc on a to bête la ngo vraiment c'était. Donc place ba to ba ya oyiba mapambolinde ya ngwana. Donc le 25 to kuta na biso tout na imika. To zala na faire José Sitabino mo boyibinde ni na yembara. Donc il m'a se sacrifié ça là ba voyage ne bela linga sala moi bi non oh loko eza journée moko donc oh ye moko ebi secret makamuni no nzamba sala na muto a penser pour na ba orphelin donc on a se sacrifié que non il faut azawana a beta concert on après concert de à continuer ba tourner na yo aza donc to na monene Nathalie là ni qu'est-ce que je voulais dire Dimitri Bonga wana na lobango atena suka bon na pesi na mbote na bureau na biso mobimba totali cordon na biso donc Christian Kachunga donc motema ya mama nono litofe donc babi ke couple ana donc Nzambe apambola dans wana kukolo ba meilleur couple on va couple boloba couple boloba ko tout donc bango pour lire boya na couple boloba ba télé longola couple boloba tout le monde donc Hervé Wamba donc Hervé Wamba motema pe ya mama Glody donc wana secrétaire na biso na kati ya groupe Laurette Mayamba ye aza chargé à relation na kati ya groupe na biso donc pasteur na biso pe tout seul au même Fondation Ali Maimouna donc balobi Moamba ezana maboko na ye donc Ali Maimouna faut ceux qui sera Alma Fondation Ali Maimouna Alma yenda za vraiment ya biso ya Moamba donc ye peut soutenir ba orphelin trop donc à ça la pédissa ba geste belé na ba jumeau même donc clip ya ba jumeau contribuer trop donc clip ezala réalisé na maison na e atala lobe que non ilonga na ko pesa ya grave message fonga na bimisa ngona image donc moi je vais prendre en charge azo makambana donc fire mona kia ko balobi DG donc fire mona kia ko motema pe ya maman Nicole donc il y a place à ça donc bambote belé tozélé le 25 je pense que ba osala maman Nicole maman passe abota ma passe la qualité donc Alma Alma so bota da ma passe abota ma passe on a da profession ba jumeau ba pesa donc ok, merci, merci vraiment. Tokomi Souka la émission na biso. Merci à toi papa pour Bonganya pour la news sur sala pour na site na biso Bonganya Media comme Ekende Liboso. Merci à toi aussi maître Pasco Tabalo na kati États-Unis, pourquoi pas aussi na Baclip ekota nango sui baclip ezali ekota nango c'est pas grave jusqu'à Njoli na kati à Londres toute famille Njoli Bokete vraiment ezala ba obaza awa na kati ya Kinshasa ba ya Noël ya Fatou donc vraiment babino nyoso na pesi bino bambote ebele na bosanité Dr Claude Pilipili ingénieur Yannick ya Willy Matombi vraiment Ornella Nzele bambote ebele place tozali eza na Tokos Bar ata yo mutozala na poto soko ye na kino ozana poso mona Karine Zawadi na zana Tokos Bar la Boyomese grâce na bino de tozo sala ka bon eloko tozo bunda vraiment ba merci ebele à toi maître Pasco Tabalo jusqu'à Njoli vraiment tokutani na bino na prochaine émission bye.